Venez au monde journaliste, hein, chroniqueur, soit chroniqueuse, à comment mon cas artiste comédien mon bouillé, à comment mon cas artiste musicien mon bouillé, à comment mon memeli mon tout mon bouillé sac. Abilo wana siko lokoana yo te que chroniqueuse. Tant on s'abilo mon toi na akopota yo buzo ba un jour. C'est on ça sur na autorité likolo na été. Ya ngozo mona ngalo baganini. So yo moni ba fille belé ba na réseaux sociaux. Et belé balongola bilamba devant ba invité na bango. Balongola bi ya monaka respect à la société entre les comédiens et les journalistes. Les journalistes qui ont médias. Nous avons profité de ça maman Sarato là. Babi yepe mikolo zo kangata la te. Et par contre système à Simba Kangae tindika. Babi ceux qui ont bateau ba sambo na YouTube. Ça ba Karine Mokozi. Ba maman Sarato là ou hein. Bazo sambo na mintu na réseaux sociaux. Omonana mutu mombo akoko finga ete ayena commentaire ça yani. Afingi. Babilo wa bongo mona mutu mo a démarrer téléphone pe a démarrer a finge bambie ba kombo asilisi akotisi émission pour gagner ni o gagner ni oka abatinde biso copyright tabatindi mère moni na ba finga nga atikala ko bloquer na mutu ti sikoyo oyo kaka pona tika kaka miniature émission mo boya le mutu mo ba déclarer pour pas nga chaîne savoir na kufanga moté to kufeno en tout cas na moto zo kufeno mo ba ese dépend na ba là déjà batebele mimi ya tegena batapoto surtout bango na mito ba chaîne kanga bana ite batapoto tant batapoto esi la to ataki siko na Kinshasa na Kinshasa siko tanto to kangi siko Congo wana amona ndirata poste la to bejata 1 mois matanga na matanga. Bonjour chers internet, vous qui nous suivez partout à travers notre chaîne en direct JKTV News. Aurélie Vango, la maman des garçons capables, la migration de la presse, reçoit pour vous aujourd'hui Paul Mukendi, Mwana Suka. Tozana lelo awa, tozo beta li solo ya mambele kana YouTube. Mi so na zaina beta aka masolo le kana li mambele kila biso na YouTube. Sans plus tarder, Paul Mukendi Mwana Suka, bonjour. Ouais, bonjour Aurélie Bingazor de la presse. Ah, merci vraiment les lolis. Deuxième fois. Deuxième fois. Merci vraiment pour l'invitation. Ça l'a bien. C'est vraiment qui na famille na ba considérer vraiment merci sur ce na ba yo nyonso ba olanda biso. Merci na bato batina biso ba commentaire na émission Liboso. Vraiment. On peut profiter na remercier bien sur biso ba commentaire na émission Liboso. On a dit vraiment ba commentaire il y a bien. Ba plus bato biso ba pesi biso na ba conseil bo nzamba sunga bino après ça bino sagesse l'intelligence vraiment nzamba ko pesa biso yango parce que vous avez biso ba merci ben na JKK bi moi c'est à Pembe quoi. Moi c'est à Pembe. Tika Pembe la défaut. Okanga makasi hein. Pembe ni ntia. Chocoté. Merci pena na Dej Lembe depuis matadi babi wana mutu du mois. Ya zala penza so ya la name so ka pole Mosa mo elo mo boye ça la vraiment bien au moni soki ya au bora mutu azo considérer ça la bien. Merci pena noko nanga noko Dieu merci depuis Afrique c'est bando ki nda tonton. Botiki biso kana munda ba ningo. Oui bité eza masasa. Vraiment benga ngo masasa au pire. Tala sima, tala rétroviseur ça la vraiment bien tonton et ça la biso vraiment bien. Merci ba question na yo ba réponse na ngai. OK, Paul Mukendi Mwana Suka nga linga obengo mingi Mwana Suka. Ouais. Makamni phénomène ko bloquer ba chaîne côté biso sur na YouTube. Et comme ka plou ba bloquer chaîne na mo. Ba bloquer chaîne na mo. Phénomène ngo euti wapi e bandi pe wapi nani aina makambo wana. Voilà, phénomène bloqué kanga Simba nga na ngo Simba kanga etika ye. Simba kanga etika ye. Moni muta créer loko yo nga na pesa ina merci pour ayiko éduquer bato. Moni piso to baye tozo fimbo to bakangisi ba journaliste à YouTube. Ba fingi esi la rate. Ba le sali mambutu ba fingi esi la rate. Siko style rominga ke au fini mutu ba bloquer chaîne na yo. Oh tangi comme mutu na nenga mabe ba bloquer chaîne na yo.
yango zo mona ke ngako tuna sepa na ngo yo sepa na ngo. Ah bon, ça bien mais quelque part après ça qui te roté. Ce qui muta fingi kanga chaîne mumba poani. Kanga nga les concernés soit la concernés wa seli ka. Oke kanga chaîne mubimba ka likola mutu moko pa finga tayo moko. Non kasi ba finga ke wa kana chaîne wana. Bien sûr mais kanga ye muta finga ki. Eh moni mimi ngemo ba chaîne net ba topoto ba biso ba ndona biso ba libana mboka. Ba wa bula onde ba faire. Ba ne ba comment surtout ça, surtout ça. Ba comment on dirait que Kaskati alola basimbisa ba. Bango baza pembe na Jésus, nous doit pembe na Satan to vivre na lifelo. Mais nous on gito aka bandeko. So bakati ba makila on sentir makila ya congolais pensa. Siko ba oma osala bilo mo so bazui dossier na yo. Ba ko finga yo ozwa idée te. On dirait bokola na quartier moko. On dirait botanga na ye. Mais en plus chose grave c'est que bazakana batebe ba créer le ba chaîne YouTube boteme belé et na bit te na cause voilà et dans un programme mon côté moto azora chaîne aye pour attirer téléphone aye ouais belé ba direct so c'est la direct na téléphone wana ba fingi asisi ale batebe ba ni ko benga batabandi obenga batabandi finga zoka c'est important c'était zoka toza na YouTube wana pour informer ba ceux qui créent ta chaîne, par exemple, moi je suis Jika Nezabu, on a une mission politique les kaka, tout le monde a une mission les kaka. C'est-à-dire que la mission c'est les kaka, maintenant on doit se trouver. Mais je crée la chaîne à ma finga. Bato ba ya pe ko wota na chaîne ka bato ba finga ka. Femme ba ka na chaîne bongo. Femme ba ka na chaîne. Et wana côté wana Paul ozana raison. Ce qui chaîne est basé car na lo monete be ko ba insanité ya boy. En tout cas ba chaîne a bon fo ba kanga. Mais ça ba chaîne msupe Paul. Et ça, on chaîne à ma fille, mais les journalistes, surtout les chroniqueurs, tozali, oh yaya, tozali à un bébé. Au moins, on a une éducation. Nous sommes à été, surtout le monde à YouTube, et sangi si biso penda ou un albert en pendako, donc à moi en poubelle, boli misanga, pour na bien en poubelle parce que tu as mélangé. Oh batanga bazali. Nous sommes à la mungine kay bon matin, ay bagande balobara, ay bagande basala rabu, ay na YouTube pas comme chroniqueur. Bango wana ndesi ko bazo bomisa, bazo bomisa non premièrement musala biso. Deuxièmement, la chaîne qui est au pot, parce que yo fin M sous chaîne bino, ils ont la mambo ante. Tant yo fin abes phénomène à Simba Benda, kanga tika yeye. Ba kangi chaîne ka likolo na yo mutu moko sko yebisanga. Mutu quelque part et salima be. Te salama be pona mutu moko te, mukolo chaîne. Tant yo zo yamba mutu, tant yo bengi mutu po bando sali pa na yo. O talisa ye. O talisa ye pourquoi batuna na biso ka nini ka des charges émission na biso. Pour en talati. Batali c'est ça la émission par exemple au moins les lots na YouTube ba trop mélanger trois il faut ba tout ba na sala ni netinga sala na yepo na sala ni netinga na makasi na politique te so pesi na mama politique na lobela nga ngote ona yebi na nga ngote mais na de lokola musala ngo oblige ka biso ko ke placement ko kutana politicien mo fo ya mbaye mais hermo na kana ba Google pour le mamba politique et bon parce que baba politique to boya ngo ça et landa yo kaka mais na za obligé de faire l'émission politique mais si on a un politicien muto ya mbaya zate na ça mais oyo comme ya bani on a vu sur o kuta mutu mongo à ça la 5 émissions ba concept différent tout le monde a ça la santa boum tout le monde a yambaka ba journaliste yambaka ba artiste comédien tout le monde a ba musicien tout le monde a yambaka boum tout le monde a yambaka boum tout ça la ba biata mutu yango yo mo mambe belé siko yo mo ba lo ba be ba biloba lo ba ti ba so ba ka be biloba lo ba siko déborder tant au fond les chaîne na le bosso na carré de charge mukolo chaîne na bit chaîne te on nga ça ba te belé ko fond la chaîne te tant na no ko quitter tant na no lieu to to fond chaîne na mona ba demsusu a na téléphone pas fond les chaîne a na caméra te na micro te malama fond la chaîne siko tu fond la no chaîne wana pona usana ngoni o boko la on est parce que YouTube na boy po banda olia ya mbongo na ngo c'est-à-dire faut dépenser belé ne peut bandis ko olia mbongo oui normalement ba tout ce que ba ko mo lula trop lokola ba YouTube comment mutu nso ko macham tout moté mais comment ko betaka ça la cacher yango zo mona ma finge ko mi trop na réseaux sociaux ba to ba se ba sur selo ni ba ça la té zo nga ça ba te beleke so ko fungoli na YouTube mamba ko likisa na YouTube c'est belé ba tuna na bulonde ba te to ko fa misu to ko fa na actualité yo rapport to ko fa misu to ko fa misu oh to fa misu mona na boy mon ka place toujours so to na c'est ka Patrick tia caméra to tia caméra
na bani ko sala ba interview akana ba par rapport à mambo na société ah dans une émission makasi état makasi na longwe ah na ke ba place ba salité ça na Kinshasa pe ya ndenge na boy na koti ba commune za o bato ba commune moko boy bato bakina kuna te wana ngana ke wana na sali ba découverte kuna bato batala ngate bota makasi surtout bato ba libanda mboka oh po bato batala ngai fona vanda j'ai dit tout le monde ndenga za na za kabwa na démarrer ma suka na ngo au sali dans réputation na ye au sali horaire au sala siko po nuire ka mutu Amoto mona ngana zo. Mo sana biso o Paul batebele ba considérer ngo souté. Tala ka ba mise bango ba benga sono ba koni fuati. Ba koni fuati. Biso te ngana bisa bango torte parce que biso bongo ne to laksa ba ko ta ba koni fuati. Oyebi balo ba nini? Presque 4 ans pour voir. Ngabula ka ngaba 4 ans pour voir monsieur le ngwana ngo ke kala. Pouvoir ne ke na ngo kala. Tala ka la titre ka 4 ans pour voir. Point ni. Biso mongo to yebi to mi yebiti. C'est makam. So to mi yebaka tunga tozala o tozala loti pour venir au monde journaliste chroniqueur soit chroniqueuse akoma mukala artiste comédien mo akoma ne mukala artiste musicien mo boye akoma ne mumemeli mutu mo boye sac babilo wana sikoloko wana yo pe yo te chroniqueuse tant on sabilo mutu wana akopota yo buzo ba un jour c'est on va sur une autorité likolo na yete yango zo mona ngalo bakanini so yo moni ba fille belé ba na réseaux sociaux et belé balongola bilamba devant ba invité na bango balongola bi yango mona ka respect za ka société entre ba comédien na ba journaliste na ba journaliste ko ya média ni pona ni to mona na kanzoto ata ba ngole bo cheka ba comédien bo ba musicien kasi yango na te to goma ça biso sous respect parce que ba o mususo ba sala musamo na biso ba mona bango ba wana do mona ka o kutu ba chroniqueuse OK yo sala no yango te mais tellement ebele muluba mo finisa baluba nyonso yaka mo finisa ba yaka nyonso c'est-à-dire le lo yo ba tebele ba chaîne ebele zo et subi ba conséquences likolo ya bato oyo babanda mafinga ofinga no mutu mo kala soit to côté émission mutu mo kala vike kaka mutu mo boya fingi ye mutu finga zana bana bloquer ma chaîne ta ba bloquer ma chaîne net ngana profiter au pesa mbote na mama Sarato là babi yepe mikolo zo kanga tala te et par contre système simba kanga e tindika oui ceux qui sont na bato ba sambo na YouTube ça ba Karim Mokozi ba mama Sarato là hein bazo sambo na mintu na réseaux sociaux omona na mutu mombo akoko finga ete aye na commentaire ça nini afingi so ba biloko abongo omona mutu mo a démarrer téléphone pe a démarrer afinga bambie ba kombo asilisi akotisi émission pour gagner nini pour gagner nini pour gagner nini demain ce ko ba bano ça ce système ofingi mutu ba bloquer chaîne na yo pourtant on bloquer chaîne au point tant que sur la chaîne na mutana pour banga bi yo kuna o sale baba buzo ba bloquer chaîne baba na funa ce ko ba chaîne au moins ce que le salami moni comme ça ma ba ba chaîne bato ba ya siko bato ba ya siko YouTube sika ba tala c'est né na funa chaîne na o bis na ngoza bo funa ça le logo funa ça le logo funa ça na ngolo funa ça na ngolo c'est pas de ma finga ai pa mon ngane na loba ngana ko finga mutute na finga pe mutute mais soki mutu mo de bon mais ndo loba pe ko finga mutute wana pona batuka mutema no te te batuka nga déjà nga ba benga nga de APD za de ko tuka ilo na ngote moi mo ba APD mo bo apesa fosa osikala abenga nga nga na lingaka pas jusque là na ka abonné que vivre na APD ça moni na mobile babi on fait ça en plaire te eza en plaire na bato na bango ngate nga botama pona mwasi nga mama biso ya ndashi mo baluba soki muluba boti mo na azosokola ye aba ke ndikola zoloba baya bakaji relaxini c'est-à-dire mo bale basiti yango siko na comprendre yango na comprendre baluba boli bisanga ya baluba te na comprendre ke lo monsi bino nga siko na mobali meza ya basi siko na ke vanda ka boye na mona ka mwa mobali mo boki yo noko lokola nga okemba bane mo boye tala na linga kutute ba je wana po bêtise
ya bêtise nga ko sala monter c'est pas muta bonga vandi a beta ba émission ba ndenge na ndenge nga ba finga nga ba ndenge belé mais na za tonati na ya pesa mutu chance wana te na ya pesa mutu courage wana ya azwa susota moi tant on finga premier jour premier tour nga na yena ça y le droit de réponse allez le bien OK to comme so to comme kende bongo mais so nga na fi mo boye ataka côté na biso tant alunga fini na ça ba dans ça la émission moko so na sala émission moko wana et dans l'émission mo ba tebeli ba so mais mangaba nga na yana lo ba émission na mota na fandi conscience na le belinga na bi asa mama na tiki na ngai en tout cas na tiki na ngai c'est-à-dire nga do fini nga ndenge nini na kipe yote na beto kara ya makasi onde na yoka batina nga lien mutu mombo ya fini ngai nani fimo na kauka na matonya babenga ye boma mwinda na ona fini na lobi boma mwinda na wakane balo bakanaye fimo boma mwinda soki ne mutala ba eloko bien da janvier so ya mbi janvier otuni ba ibiso ne fiela ka boma mwinda beta siko ba fimo boye a force po akoma pembe choko le kai pai moi kende na gandu te point pas que ta gandu si bon muto bon on nga koneka déjà bon pembe atie caméra na ye pour finga ranga finga na ebité afinga ye ba yebe balinga nga ezala ni sepe muninga so linga yeti te muninga lingi olinga yeti pole o saloni ya mutu so lingi ozimpuka ya nini c'est tout ba fi internet nga ba na fi ba na ba fi internet vérité landela nga omona nga kolobaka ngo nako fi ba na ba fi internet te sala woni eda nani mabete baza mabete baza kitoko baza mamango mais ngai fi internet te non ma fi média te moi sinon ça les gars média ko moi sur les gars kai oh journaliste oh artiste comédien oh danseuse na ko vivre na bato wana ya ba condition vie nanga ya ba condition c'est cet exemple moi te sala que vivre na bango te ya ba condition vie nanga ya liboso na pesa exemple moi muki ya liboso baza bato oyo baza na milimo ebele na nzoto na ndeni ke lubanga pena nga pena ko tirer les sautes eh boy ba démarrer na supamba na démarrer na ni boy ba karacher le biso te ngam da démarrer te biso ka ba karacher le biso te oye bité maman ko karacher le manaki pa biso okaki ba na pa biso ba na pa biso batindeli biso yoka batindeli biso copyright ta batindi mère amoni nga bafinga nga atikala ko bloquer na mututi sikoyo oyo kaka pona tie kaka miniature émission mombo ya le mutu mombo a déclarer pour baka nga chaîne savoir na kufanga moté to kufelo en tout cas yango tozo kufelo mo ba ese dépend ba aller déjà batebele mimi ya tekena batapoto surtout bango na mito ba chaîne kanga bana te batapoto tant batapoto esila to ateke siko na Kinshasa na Kinshasa siko tanto to kanisi ko Congo wana amona ndirata poste ya to bejata 1 mois matanga na matanga en tout cas surtout batebeso bakangi ba chaîne d'abord so va vivre na boka na YouTube ça vivre na YouTube siko foye banina ya sala oui bakosi okosi na vivre na YouTube na sala boulot mususu te na ma santé na chauffeur te mais na vivre na YouTube na zo salaire na YouTube siko na yamona na bando finga bato pona zo salaire bien je suis ba luka ba base aluka base na simane si ya Paul Benga na aluka base na simane kuna fingo makasi ko luka base ko ba base na simane ba de base ko to mo super ça ba finga mi base ba luka ba transformer ngona buzoba lelo base comme le relo mo buzoba mo lete lo grâce te mo salaki c'est ça ba base ngona ozomona azaka makamuna ye moko afingi mutu te c'est ça bila so ba base lelo to comment créer ba base moya na finga Judith Kalanga soit na finga Tony 5D bon fona na finga et pourtant na vraiment tala neni mikolo pona na moi makambu na ye na dembela pola na muna fi mo bo na émission nga ayo sala commentaire ya mabe siko commentaire na sale yango esali nga bien te na kokite kaka na commentaire na fingela nga na pe na koti na sale les droits de parce que na commentaire wana usila ni ga wana to sila ni ga na commentaire émission nga so ke o mona ngo ça il est pas kana commentaire on aussi au mi bengi soit disant muto mayeli mais on za mayeli pour ça za mayeli ko ba ça a combien ba maman ils a bien été pour nga bon vous mon ça problème mais là problème là était le makamwe concernant qui est ndé
Amongana na boy, naza mupanzi. Français baloba pe celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Oui oui. Omongana na boy na panda ya mbaka. Na ko ya mbaka na émission nga. Yo lobi ba muna yo lobi et s'engager na yo. Nga juste ma question ça yanga. Par exemple na ko ya mona émission na tuni ah ali ko net o ka boto yo bo panda na jika. Allez yo tomboki. Est-ce que ngam to na kota ina mona na émission lo. Yo muto lobi ma. Ça y est, yo muto zo ki li ba ola na émission na po ba finga na émission nga. Mais eteki na muto ya finga ni nga saleka juste na yami na ba question ça yanga. Ba réponse c'est un muto wana. Tant que on poser question mon boy, ya boyo répondre, on a forcé dans aussi mais de répondre. Ya ngole loyo, mutu ya na film moto tamusela nga sangwa bena ba taposa ke to samba na problème to na dossier na parking. Ya nini yango? Neto na bino. Ya yo kite. Hein? Ya mamu ngapi na yo ka ki e problème. Bola na parking. Na yo ka ki. Parking ya molili. Il paraîtrait. Pour fona tsango il paraîtrait que ozo kinde parking. Eh problème. Eh alobaki. Eh asala ki pole mo yebisanga eh yo moko yebisala na yoka tu te na funa ba parking na ezaki na nini na mpo boko matina niveau boko na parking botiki souci mais na yoki yango te pole kasi ngai yo naza ngai yo naza OK ba memi to se na parking wana ka na yoka ki moi mo mbengo ezo sila ata souci bana mona media atina batkalo funa ngati non, na tikala kutana na problème te. Babi tout ndi yango ibandi. Loko le bandi problème te. Ufuninga na waya samba. So na waya samba te mettre na ngazali. Avec a des esprit libre mon vieux. Ba bote bisiko zali. Imo on se reprocher na longo te. Te longo te. Nazales nous avons problème moko te. Na na nyonga mutu te na finga ta mutu moko te. So na finga mutu ba vidéo ezati. Akota zo. Encore pe YouTube elongo bomba yango te. Vidéo akefuna nga tant mettre na ngako ya aya osamba balaki ces vidéos ce que zaki ya solo na kwei bakaninga famille nga peza tika ngate likolo na ngope mona soda bana basoda batinga ngate bana basoda bazakate to bakotika ngate yanga bana YouTube soki o menace ngai c'est pas na bino faut ba bombango vérité. Tu vas intimider Batuko. Et puis, moi qui me loue ça, la caille. Et moi qui me loue, comment ça, la caille. Nini. Et pas bien. On va la fatiguer. On va la fatiguer. Moi, pas bien. Moi, je vais tout le balim, c'est pas abandonné. Obi. Si on va tout le balim, pas bien. On va aller. Comme c'est pas minero comme à campam. Nandeni. Éviter. T'es intimidé dans ngate. Pour le intimider dans ngate pardon. Toya ne pele mo za idete. Encore une fois, boki bele. To bele na bandi ko na pe bele. O bali na pe buzo bala ngate. Taka mo mbali mo ko na fa. Yesu. Charge. No kwa bana. Siko yo simba no kwa bana. Ya simba te. Yo simba te yango moni. Nga pona nga j'ai oka ko bloquer ma chaîne. C'est normal, tu continues dans le lire to ko banango. Tika e kanga to ko banango pour éduquer biso ata. Pour ba mema biso na ba mema ba na ba justice biso te ba memi ba na ba justice. Tout ba memi na justice ngo ba bien. Tout a démarrer les sous. C'est inutile. Be mettre banango kanga na ba chaîne. Chance ba biso to sala na ba chaîne te. Nga oza ba kanga na ba chaîne ba système kanga etika biso to banga na biso. Bilo ba banga te parce que ya déjà. On travaille na mutana maye, on travaille na mutana mayele. Mutali nga buzo bate. Mutali nga bêtise te ba kanga chaîne de. Te makambo. Biso mambo. Moye comme na chaîne na biso. Exacte. En tout cas. Bato ba simba kanga bazo koya na ona mikolo. Mutema mikolo zo babikila ba. Nga na saki. O tala ne bato ba retirer ba émission te. Na tala ba chaîne belé ba émission zo longwa. YouTube comme goût YouTube comme te loko esala ngo bien makasi bien mutu yemo kazo te ya masaba te ya mutu yemo mi te ya mi déjà kolo indie kuna na nyo baso sala yeboy eza su te to pema pe nanu te bon to pema na buzo bele kaki tolembi ba mafinga tolembi tolembi ozaka mbande ya kingani yoko sisa ngo na cité te mbala moko ye nango na YouTube awa osona kina kingani boko sa entre bino te oye nango susu awa on peut singa raison par rapport na bi ngo bi na mo save yo kasiko te est-ce que mutu nyoso na media sala buzo ba wana mutu nyoso te mais plupart la plupart des baka meka mo afinsa ba yakanya nyoso mais yo jamo ko c'est que moi c'est na on va poner là à la média au balete sur 100% il y a battu à YouTube 10% soit 5% des bazar malin autre vérité on a pas vérité pas de témoin
aza réalisateur oui jayoka akutana ta ayebi na père mon bon na ko filmer tana ba mambo ebele ba chroniqueuse ne ba mambo mele o gaje na bana tana initi temela lo comme tout mo ba yebana te o pale nga pe réseaux sociaux te na kilelo Paulin na kilelo les gens fuient c'est la réseaux sociaux te so c'est la réseaux sociaux ni WhatsApp Facebook parce que muto za kapenza base na réseaux sociaux la na réseaux sociaux bono makambo na boy lobi le sa musanga monsieur de bino vidéo na boy lobi la so te vidéo te oye bige moi mo na photo ka yo en vérité na vina ka tsaka kanga mo si photo te bongo so akanga wana yo ngo zoloba tango ba koyela nga photo na yo kuna na ba lobaka nini kota na réseaux sociaux kota na Facebook na nga ata na koti kuna te bongo so yakanga yo na ndenge na yo kota na Facebook na nga omona ba photo na publiaka omona so na publier moi na publier moi si mo yo ka neto kanga ba photo jour bana ba photo mso na ngo ya ba photo ba émission wana mama j'ai dit te mangi na kanga ne photo te mangi na kanga ne photo de to zaka na réunion ba photo na nga bongo ba président si ko nga fana ka bongo na téléphone na ngai ba sani c'est bolingo na bolingo na sala ngona privé bongo so ya memeli biso e mama on peut bandanga na ba privé mo na photo ye na ngo tozana yo tokozalaka na yo otango ozokisa motema na ye te soka yelinga basenga mpe na kobomba senga mpe na kobalanse yango kaka tozana yo balanse kasi yanga alobaka naza fier na nga mpona miyebi oyo naza na miyebi oyo naza aucun jour biloko nini ozwanga te nga kota na rappel vidéo boye natala appel vidéo so namoni komo debone na bloka e na nga nana bato nasola bango bappel vidéo na bato mosusu nasola bango bappel vidéo na mipesa discipline na ndenge nanga na mitala de ya monde oyo naza na miyebi toyebi mosala toza bato balukela biso lelo oyo lobi ekoma ta place mo bo moto azwi aposte moni oyo pole oyo okumisaka tala mambasala okinganta mambasala se nga soki ezwi nga seke loba oprépare yango bien mpenza okenda place mo opose bacaméra na yo wande ozinga keraka boye nga conscience na nge ezoyeba nasala lobaki esalaki bino baokamboza baprida bakochangele bino stratégie Paulin station bakochangele nalimwaka boleke bamwaka tosala émission boye tika intimide ngabe intimide sekotanga te Paulin te kolimona nga ya kisi te kolimona nga ya ndenge nini soki okaniseli nga mabe pesa na okoma te oyebi te biloko nzoto te ezaka ndenge nga mpe na miyebaka mpe te soki problème nge yakasi te kasi tokozala na monzambe te bolingo bosanisanga likambo Paulin yebisanga yo amutu na ngai yebisa ngai qu'est-ce qui se passe entre yo na Fifette Kayeba Fifette Mayamba plutôt Fifette Mayamba bon kasi yana ndio babenga fille bomba yene onayebaki te Paulin fille bomba so bino mayeba wela ni ngai na kowela ni na yeni ngai na yeto yebani toyebana na réseaux sociaux nazwa ezalaka ndenge ezalaka ozoluka bainvité naluka invité nakenda na yamba ye tosala émission eleka nango esili mais bu akomofinga ngai na nini siko olema mpe soki ngotya maboko boye na omona mpe suspect yo bosala émission na maboko pembe olobi mabe te balobi mabe te ya pas le fumer sans feu bongo milingi ebimi kaka moto eza te yebisa ngai o mutu na yo oloba oza mutu na ngai nayebiso oyo mfumaka bango ezokee mabe emokee mabe nazoyoka oyepe ti dosa baparke yokende parke Paulin bafinga ye siko juste bolingi bokomisanga nani na miyeba mwana bato mwana suka ndenge na boye inosangani bandeko place bolingi bokomisanga na akoma te bato bazobendanga mpona kota na monde ya mafinga babi yo mpe mo mpe monoko no mpe ezoli na monoko mabe vérité monoko no c'est oyo comme ça baniveau monoko no wana yango lelo okoma na parke te bakesona na babi oyebi te mutu no baokende parke oreli mutu no azokota parke babi dossier oyo balongoli yango parke ya molimo lobi mpe nolabenga babe lolingana ye baparke yango eza na komi nini baparke oyo okomi na baproblème lobi nasali nini poesi
na pese pe mbote en ordre kashika ba place ezali yo bazoke no parquet no parquet na ça ni bon certité soleil bien ba parquet abenga pole yo mami nazo yo ka pole yo okomina ba kantin tourne puis na yebi mutu te na yebi na za problème mutu te parce qu'on a ça ni bon ko bana lelo na promettre bino na changer style na changer style à ça l'émission na yami mutu na émission to betika vie na yesi ba question ko ni na ko ta sauter pour na temps vous ya on te ko no ko ta ezala te na misali examen de conscience na moko na problème bon na problème na mutu te na na zo temps ya ko finga mutu te na TV na ba ya manga na émission te na finga mutu ndenge na za sikolo eloni ni koza eluka ila ba problème imo pene émission bo sala na yona osai penda otali yango penda bien au déborder ba émission tout on na salaka avant ekota là c'est ba monta kango na vanda nga tala na ba émission na trop na tala ka bana mu te Montréal katela ngelo ko za bien te Montréal katela za bien te c'est na elo ma bena lobate conscience na monte mo moni ngalo ba neni ba ko mbala moko mutu na ko sa conscience na conscience na monte mo na finga mutu wana te oazo ba parquet na yebi bato ba finga ye baza ba inviter na nga OK yes ko laisse engager na inviter aketu na journaliste oh maman le problème mi ko ba changer style oli ba funda inviter ba mo funda journaliste on se connaît sens ni est-ce nga il entend moi c'est nga na fongolele mutu munoko ngo pa loba makambo ezali na posa loba to nga sai comme ça ndona nga fundinga nega bato bazo loba lobela ngo pona ngo ba message ngo trop ba message ba esa nga net mutu ko komela nga Paulin zala prudent ba kangisa yo et l'équipe des semaines et comme mambo dossier nous en a parqué bana dossier dossier nous en a parqué déjà to ke déjà so un mois batindelo manada menete oh batindelo ba benga ngo on te convocation ba convocation ba funda ba ngo na zela ngo moyo ndamaki na dossier ngo na parqué ça otina to convocation c'est na bengi maître avocat na ngai avec Diego esprit libre mon vieux dossier za bo ngama trois président ngana ngoma makasi te ya kana to aye natali se ba vidéo nyonso to solo ina ye pas to ke makambo ekomi penda makasi pardon yango ka fo système on fait alarara tika kangaye penda makambo fait alarara po ezongisa bato ma bato tout bato ba uti mingi alamu alalika alamu ka zui apatikiti babani apetikisi make up nelongi amoni pasa okende zate azui téléphone a tien direct ya bandi buzoba ba simba tika kangaye o esala bino bozonga bato esa penda bozonga bato parce que buzoba ezo ya trop bozoba pesa musala o makasi musala o eza suna valeur te bato ba considérer sous bato likolo ya bino ba bozoya na bazoba na YouTube o kole to ko mne pesa suka émission na biso na mbaki pona yo lelo poto na yoka likolo ya solo simba tika kangaye na bi mutu na nga fai ba makambo eza nini o juste makambo eza nini makambo simba kangaye to ko bana ngo kaka nte to ko bana nga se pena ndi bande na mona ki on neti mo bien te mais te fais là po bazo te ya biso film beaucoup de te biso te so makambo nde te ya biso faut que na ngo bongo po buzoba pe et maintenant moi muke po esa na ngote mais et pe matin moi muke bon ate pemi déjà chaîne ekangi au père de baboni bandeli chaîne sika ça la non de bandeli vie encore na ça la bien bato baya sika baza na bakaya de charge merci vraiment OK merci pour vous ba dédicace lelo lelo bon ba dédicace ça ya mettre avocat na nga encore la parole le parquet faut pas ça mettre avocat te attends ça la parquet te wana vie na nga ya kati penza vie na nga ya kati tozaka na ye merci pe na Ndejilemi na Matadi wana batutu ya Manyema Goma Kisangani Bukavu Lubumbashi Mbushimai kana ngatikapa mwana bino yoyoti ngana za vraiment azana ba tout Congo nemba ba tout Congo wana ba fana ba mote na bino ba mote pe na Patricia Moto na Canada wana na Montréal ba bino ko na ngamoko Dieu merci ngaye tonton Dieu merci bambote non depuis Afrique du Sud wana to ko zela ka masoleni to sola que ça va bien c'est dit que j'ai un producteur mon bien producteur mon propre swag babi muto avanda na boss za boss babi mon boss babi Adolphe Mute Batile muna depuis Londres wana babi pas 3 ans mon na Londres Adolphe Mute Batile muna avec boss de boss c'est dit neige super promo babi seigneur du dollar il y a un seigneur ya dollar comme seigneur du dollar so bimi sous bambote na yo depuis Londres wana ba bon séjour na yo po azaki libanda mboka
ayozonga na Luanda bon séjour na Luanda déjà vraiment kitoko on ensemble chombo kaka merci na yope pour merci na Judith Kalanga oyo azo permettre biso tanyo soto za la Patrick Maweja derrière la caméra babiye bon tonton caméra swag vas-y caméraman à swag il fait me dire qu'il petit cap même na défaut il petit cap même na défaut OK merci nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission que vous avez suivie présentée par Aurélie Vangou la maman des garçons capables la Mbinga Zone Paul moi nasuka ya benganga la Mbinga Zone de la presse la Mbinga Zone de la presse ya benganga la Mbinga Zone de la presse charge na bango OK tokomi na suka osa musala neti bango te babi faut différence ezalaka mai na ba différence ezalaka te baki o mai o mafuta mais fi afinga nga na commentaire azawa na se découvrir kalaté tout ça les découvertes quand dans année posée on est arrivé à la fin de cette belle émission on a yamba ipona bino Paulin Mukendi wa Mukendi mwana suka tolobeli phénomène mo tolobeli phénomène ya tikae gangae bambele ka mikolo na kati ya ba remarque kati ya YouTube olobi mabe pola mutu turo babi la police te olobi mabe ofingi mutu bakangi chaîne na bino bote yama bozwa conscience soki film ete yote to rechanger les bino ba stratégie pour le monde YouTube bazo baka bate batama yele pe makasi bazali o soko sali bazo ba rechanger stratégie ya ko éduquer bino to bino suka na pesi mbote mingi na ye moko la patronne na JK mutati moi c'est atika tentire na défaut sans oublier Joseph Magloire depuis Allemagne babi papa na biso ye wala Joseph Magloire bambote belé pa na yo beauté soit dit bambote belé pa na yo Coco Vango entre moi dit passe à Aurélie Vango sans oublier Clarisse Vango ma tante chérie depuis London City la personne beauté sous son Junior Manitou Junior Manitou non les là Junior Manitou Abbé Guillaume Motona Nzambe sans oublier Richard Simba mon oncle préféré pendant Noronanga Richard Simba Zed Luzaya les tout puissants européens moi na poto atongo bambo tebele pa na yo d'ici là portez-vous bien et surtout vous s'abonner à la chaîne Nabiso JK TV News on se voit prochainement et bye bye.